Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Nakoma tata mwana peli mosantu bandeko topesi bino mbote pamba te biso bandeko na bino ngai na papa mfinda Jason papa Lambert Makwemimo tolongwe na mboka France tozomata na Yerusalem donc ndenge ezalaka faut mataka Yerusalem ntango nyonso mpona kozoma pamboli lelo tozali le 4 mars 2026 nde toye touti Kinshasa tozokende sikoyo Nkamba tokomi na kenda isika oyo ya monene oyo papa Mfuma Mbanza atikaki nzoto na ye donc ezali esika moko soki tokomi awa fo totelemaka na molimo eza na makambo ebele yango biso mpe totelemi wana na ndeko donc ndeko te peti na nga mwana papa Jason alobi ndeko donc toye na ye tala circonstance oyo esalami ke tokutani kaka na avion tokutani mais lelo sikoyo nzambe muta alingaki yango bana tokutanaki mpe tokangani kaka esika moko tozotambola esika moko nde tozokota Nkamba tozosala AR aller retour tokeka tokutani na nzambe papa Simon Kimba okiangani mpe tobimi na biso donc encore une fois merci papa Jason na yebi te. Non, merci à tous, merci de Lodika. Nzambe mta permettre dans circonstance où il y a les noms na voyage que c'est na papa Lambert donc Dieu se veut comme l'amour. Petit cas dans l'amour, on a été au Makamba pour le reste. Merci beaucoup.
Mobembo na biso ekomi na suka tokutani na ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule. Voyage eleki malamu, tosukoli na mai ya nsima, tokutani su na ye, tosambeli na mozole. En tout cas nzambe akumisama kaka motu na motu azala na akanisaka kamba, azala pe na opportunité wana ya koyaka awa. C'est important, racine na biso eza awa mpona ko se ressourcer, mpona ko régénérer vraiment, kokutana kaka na tata nzambe. En tout cas esalaka bien. Merci na bino tune bolandi biso, nzambe azala na biso. Merci bandeko bozali kolanda biso. Nakanisa tolobaki na bino le 4 mars 2026 na Kemba ke tozokota nkamba Yerusalem. Tokotaki na kimia, tozongi pe na kimia. Vraiment voyage eleki kitoko, tosolo na papa mokonzi ya Bule, papa Simon Kimbangu Kiangani. Bandeko na ngai kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani eza esengo mingi. Eza vraiment esengo, tosala makasi tokutana na ye, azolakisa biso bonzambe na ye e makasi na ye. Tala toyaki tokotaki lobi le 4 mai na 20h30 papa Simon Kimbangu Kiangani ayambi biso, ayambi ngai. Et lelo le 5 nazali kobima voyage eleki kitoko vraiment eloko na kokolo ba mingi ezali te na pesi bino bozandi biso. Merci mingi epi bozwaka pe ntango boyaka na Jérusalem nde tokutani na mbala nsima. Merci, botikala malamu.